Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nana ba choc. Nana choc munene liwa ya papa. Maso mtu abeli, zandenge mususu, na mtu akufi briske. Pesa inga pasi makasi. Pasi wane sili nano tena yeko za so choc. Fille nanga ya 23 ans, na yeko kufa. Au tuko sisa na IEC. Une année après liwa ya papa wangu. Yeko kufa. Sala inga bien fi. Donc nana choc wana tilelo. Patrick nda explica inga ya lobi ayoki mutu pasi. Mutu pasi wana mengi ko forcer esimbite. Nde akati afandi na kiti bapesi ekisi ya mutu ameli. Amengi kozonga na scène esimbite. Ayoki pasi. Pasi habité pour hôpital. Te bakati tournage. Amemi wana bakomi na masere ya Kingasani. Batali ye bayesi bango yoka na biso te. Pour hôpital amune. Ne babandi okende bakomi na pont matete. Pare chauffeur nde mutu amonaki ke papa aza sute. Bafelaki deja na nzela. Badifilite ezanga te natikalaki na bana baza na classe. Azotanga mwana suka atikalaki na 13 ans. Lelo aza na G3. Difficulté ezalaki mpenza eza mwa makasi kofuta baklasse yebaki ezaka yo moko ntongo etani savant obandi na savant obandi na ti obandi na nyonso yo moko eza pasi soki bato mibale ezalaka bien surtout papa azalaka mpe monene na famille eza mpenza difficulté ezali naye nzambe azosungaka azalaki kumbe na biso aleli te ya ye Mama Charlie, yaka nano. Ya bagi. Comment il déjà koleka na télé? Abenga na baba. Oh yoka papa chef akufi. Ah putain, chef akufi te. Ah, mama besa message bongo. Ote, soto babengi biso na lingwala babi papa chef akufi. Akufi ta kende ki tournage. Idée yelinga mba moi jamais. Akoti na lubanga bibino bokumosaka nanga boye na sango sango nini yo lingito ya nangu so za sango moko te na vandi siko mutema na ngezo bonga te ba mwe vele kino ka wana ni ta botangi na mona ka groupe ya bato bakoti na kolela Isara ki onde nini pe mukolango papa eza facilité Sali wali bomat. Mutu bosolo ne na tongo. Ke ya beli te nini te kaboi. Sala kwasi makasi. Asaki. Adi fini okutana nango ba réalité mususu peut-être déranger yo, peut-être choquer yo, peut-être bon, ça quand même makambo vie. C'était quoi un moment beaucoup tana papa? Kambeze beli. Bino ba sali ba théâtre boza makambo ebeli. Kane ba baza siko ndenge pe ba papa bazalaki mobulu. Mobulu. Donc mobulu wana kape nazana mwana muke nazoko supporter te. Donc ezalaki mwa difficulté mwa matata elere nyonso na okende obilo moko abongo kobenda na kaka kobenda na mais maintenir kaka. Je pense aux autres temps aussi la classe na nyonso. Diplôme d'état aux Ouaka? C'était quoi? À cause quoi, maman Charlotte à sa classe? Ezalaki ba liwa moko ekotaki wana mama biso ayeko kufa et humilité papa ayeko kufa grande sœur ayeko zo ma difficulté de kataki classe. Katine.
Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandi ya Kevin Panda Lekechu, autrement dit le mannequin de Kinshasa, Mupandi Sango ya Solo. Merci d'avoir abonné tout au Botal Rabiso A na Kati ya Congo Liziba TV, Bolinga émission Nabiso Kati, au état de Maka partout dans le monde, surtout ba maman et au Balanda émission Nabiso, puis va ça va papa Gou ya Rolanda émission Nabiso Kati, on essaie une ça rassurer ya ba veuve, to ya ba kaka ba veuve, ba maman veuve oyo, bazaki basi ya artiste ya émission minene ya mboka oyo batika biso lelo tozana moko pe kaka ya mwasi ya ba star na biso oyo pe alingisa mokili oyo pe asepesa bato ebele na bateatre oyo totala pe ebele oyo na bagroupe ebele songolo pakala oyo toyebaki ye oyo lelo mama Charlotte oyo tokosola ne plus azalaki aza veuve ya artiste na biso ya papa na biso atika biso papa chef oyo tokoyeba plus lisolo na ye abetela biso mwa moke ya lisolo pour tout développer dans la minute bonjour maman Charlotte. Bonjour papa. Ça va? Hein? Ça va bien papa. On m'a dit que je kimia. Voilà, le retour est bio dans l'émission de Biso Kati Oyo Belé, Maman Charlotte, des émissions différentes, dans les réseaux sociaux. Est-ce que maman Charlotte a dit vraiment Nzambé? Parce que l'émission est fungola ngokaka na losambo. Est-ce que maman Charlotte a eu ko fungola l'émission na prière pour tout na maso na biso? Ça va. OK. Donc bon deli. Zambe de pesi merci. Na pamboli kombo na lisusu. Ero yo nakutani na mwana na yo Lekechu. Oyo azali ko kanisa ma vefte. Zambe za ye moko te. Eza yo ndo azali ko tia bolingo kati na ye. Yango wana azali kosangisa biso ntango nyonso lelo abenge kati na esika papa nyonso tokopartage kati na esika yo présence na ezala kati na biso tosengi présence na yo ange na yo koentoure biso na lisolo tokosolola na nyonso tokosala ezala se na bolingo na yo na kombo na Yesu amen. Amen. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV. Merci à Matou ya monde entier. Merci aussi balobi mon vieux balobi mutasimba dollar avant bango. Bon maître babi Pito Mavungu Vungole lemba musenza zate na pesi ombote lui c'est mon vieux Pito Mavungu pe na moni noko na ngai tipo alimasi na pesi ombote sans oublier à mon vieux Willy Moucheni et tellement pièce rare na pesi ombote pe papa pour le fiki pour monter ma maman Nathalie fiki pour pe na pesi ombote ba tout oyo bolingaka Kevin Panda Lekechu zanelelo otokoyeba plus ma solo akobetela biso moi les solos moké maman Charlotte je bien comme maman Charlotte et bien vraiment on a créé une émission maman bébé to basanga na bango nyonso ba maman Charlotte betela bisona no les solos ngai mwana na yo koko na yo na bato ba kotala osikoyo na émission na biso kati eza kati tunte bana no bo mwana ya maman Charlotte betela somo les solos moké to bana moké ya maman Charlotte abetela bisona kati na Moi nangai en tout cas na ki jeune fille bon moi na ma Charlotte abota manana wapi na bota mina Lubumbashi ke Mbujimai na koli ndambo na yiko kola mingi na Kinshasa. C'était comment la vie ya maman Charlotte? Expliquez moi moké maman Charlotte maman wato betana no kombo na o ba botezaki kombo ne kombo na nga Lusamba na Lusamba kazali Charlotte no solo ya Lusamba ya kimwana wana na Lusamba yebisa biso nano bozaki combien na famille et ba boti bino c'était comment na Lubumbashi yango te na ngai na koli na Lubumbashi te na botami na Lubumbashi na longue kuna na âge à 2 ans ke Mbujimai biso to botamaki 5 3 filles 2 garçons garçon moko akufi fille moko akufi totikali misatu. C'était comment? Vie, beaucoup cola. Zakinde ni boyena na Mbujimai et la vie à Charlotte tangazana. Zakinde ni betela biso mo lisolo ngona. Te ngana koli nanga normal. Nenge ba nyonso bakola ka. Nazalaki pa grande sœur na ngai mto azinga pa na biso na maboko ya mama biso na âge à 6 ans. Lera bali azinga na kena yi. Nalobaka ati lelo po na tikala ko vanda sona ba parate kola ki na vie ya bien
olongwe mbujimai toye awa na Kishasa na Grande Sœur ozali na lingwala awa na Kabambar 270 esika na Koli na Tangi na Bali na Kabambar awa so fi na ngai nayebi te ngai nalobaka mingi te nakoloba te nazali na vi ya loyenge nasali yango te nayebi bavi ya loyenge te nakoli nde ngwana kaka normal ka c'était comment aux lingua langue visa qui dit oui moi ça salaka déjà yoko na maboko ya grande sœur na c'était comment c'était facile ko la na maboko ya grande sœur que ezala dur to biki ba grande sœur ba seraka batu yuza ki na ndenge na ko lango ngai na koli bien oui ngai kutu ndemu nazali na ba caprice na osele ba caprice pona za mwana suka za osele ba caprice mais grande sœur azaki bien na koli très bien tikali koyeba via avandeke pa ya na nyokoli ye salamite nakoli na bana na ye ti lelo ngamunde ya kufinga tikali na bana na ye tozana miso très bien. C'était comment vous avez aimé bien beaucoup là est-ce que kotanga na yo vie na yo bo jeunesse nous qui non ndenge nini ezalaki bien na Tangi na Institut de Lemba ngai na beti basket awa na école technique. OK. Awa na en face ya 4. Na beti basket wana. Mais na continuer na ngo musika te talaka bayaya na famille. So mwana bandio beta basket akobeba koma boy. De na yaki kotika. De na yeko bala. C'était comment tango kobeta pe basket ko la jeune fille c'est vraiment ko tambola tout ni que maman Charlotte malo barane mingi te vie c'était bien je sais pas aux autres temps la classe non nyoso te na sisi nyoso diplôme d'état aux waka te na sisi na 5e c'était quoi cause quoi maman Charlotte à sa classe te ezalaki ba liwa moko ekotaki wana mama biso ayeko kufa et umelite papa ayeko kufa grande sœur a eu moins difficulté de quatrième classe. Après on a vu comment qui dure hein. Comment qui moi dur. Pour vous se sentir des niveau après jeune fille grande sœur Pierre Zorbina yo mobi malgré aux akina ba caprice na yo. C'était quoi? Ton maman a sauté absence à ba parents et ça qui ndengeni na bo jeunesse na yo. Oui. Ça la kinga choc makasi. Pasi bien que nazaki na yaya ou na mesene ki na ye mais zalaki ka pasi on a suka lisusu ouais zalaki pasi yaya vie ekomela ki ye penza dur makasi te tozali quand même ko vivre vraiment bien zali ko vivre na biso bien mais yango ba liwana yango kozaki otanga biso te pona na possibilité. Voilà, merci na maman Nathalie Fiki pour FBT Misalande. Batutu uboningaka émission na biso kati tu vois maman Charlotte vraiment ça ezomona kalobaka vraiment trotté vous avez permis te be tengete bakaka lisolo ne voilà boza ba swahili muluba baluba OK voilà batutu bolingaka émission na biso baluba nyonso ba côté l'émission oyo kati ya maman Charlotte et ben maman Charlotte déjà au ticket classe nous te maman Charlotte akutanaka na papa chef ndenge ne likambo ezaka na oboni bino mituna musubo zaka nango mengo ibaka ba secret bat te baka li solo ndezalaki kutana ikaka ndenge batu no soba kutanaka na baka tukutanaki na aéroport yo utaki wapi Bujimayi na utaki paite ndeko tika moto OK aéroport te tukutanaki bazaki na cousin nanga moko nga nayebaki na ngai te ayebana na cousin nanga amoni nga pe asepeli mayebisi nga te OK aye otinda sikoyo cousin na ngai tosololi nayebisi ye okosimba te wana oyebite ke asalaka pe théâtre oyebaki te te nayebaki te lero wana ba théâtre na bango ezalaki na basale OK wana banini 82 oui non 84 oui 84 nayebaki te asala théâtre ye moko ayikoya na ndako tuninga oyebinga binebi yo te tozalaki na aéroport boyeboye nga nde natindaki moto boyabi simba te
ndeka ezalaka te mibali batikaka te mbambambambamba naye kondima me mokolo ayebisangaki asalaka théâtre mokolo wana nde naboyaki oboyaki mobala théâtre osala théâtre ekosimba te ekosimba te ameki koexplike ngai o ma charlotte azalaki na age ni basérie wana azalaki na elenge bambula nini yango nazalaki na 22 ans 22 ans obe kosimba te bambamba ka ndenge ka bozalaka wana voilà naye kondima pe obalana c'était dur na famille komonake mobali moko asalaka théâtre bandimaki mbala moko mpo bagrande sœur omonake leki na bango bagate ye baberse ye mbala moko bayeli bango kaka mobali oyo asalaka théâtre toyebi te théâtre yango série wana ezalaki na considération na bafamille na ye toyebi te c'était comment lere pa ayaki bayebaki te kasala théâtre ok baparent bayebaki te mpo papa leki na ngau mpo alie mbongo na ngai libala azalaki na lemba ye mpe aboyaki ntango ayeba koyeba ntango ayebaki likambo ya théâtre te ye aboyaki kaka abi te namona mobali no hc pusani esimba te mbambambamba kaka toyei koconvaincre ye yo ozalaki na 22 ans papa azalaki na bambu azalaki déjà mokolo makasi mokolo makasi te bambula nini série wana papa chef azalaki nango aye kozala ba 40 quelque ok famille vraimen elingaki te ozala mobali ya mokolo makasi toye kobalana ovanda na bino c'était comment ovandi après comprendre que la vie c'était comment vie ya libala na vie ozalaki na kati ya bino ya famille c'est comment ezalaki ndenge nini libala ya pete te oui libala eza facile ntongo makasi epa na bino okovanda oza lese oui oza kimia oza na moto aotungiso te me na libala antuka libala eza pasi yango ozomona bana na biso oyo tozobalisa siko bazokoka mpenza te libala eza pasi epuis papa azalaki dur azalaki mwa makambo makasi azalaki très sévère asiporta ye kaka bovai na bino na papa chef boza efolo na bino papa chef botika ombele bana 5 bolandisaki mpenza combien de garçons combien de filles oza na 2 garçons 3 garçons 2 filles ok moi Charlotte c'était quoi les difficultés na kati ya ndako libala ntango bokozala na papa badiffe nini okutana nango baréalité mosusu peut-être edérangea yo peut-être mpe choka yo peut-être mpe bon eza kaka makambo ya vie c'était quoi un moment bokozala na papa makambo eza ebele bino basali ba théâtre boza makambo ebele ka ndenge bango baza siko ndenge mpe bapapa bazalaki mobulu mobulu donc mobulu wana nga mpe naza na mwana moke nazokosupporte te donc ezalaki mwa difficulté mwa matata elere nyonso naokende biloko moko ya bongo kobendana kaka kobendana mais maintenir kaka tofandi la difficulté ezalaki mwa mingi kote wana ya mobulu ya baartiste ya mariage bozopasa na papa tosali 33 ans 33 ans oh là là félicitations vraiment 33 ans oyo basalaki na papa et après ndeti biso tosepelaka na papa chef ozalaki kojouer théâtre moko classique théâtre moko ya bien oyo ozalaki moto ya bapolémique te nanu d'abord oyo ata na famille na ngai tozalaki kolinga ye mingi na groupe simba surtout biso bana tobote baserie ba groupe simba toza komona théâtre na bango so papa chef aza na théâtre te okotala te siko c'était quoi mpe cause nini ezalaki ya maladi ya papa to papa akufaka na likambo nini yango soso papa abelaki te abelaki te azalaki na tournage moko Patrick Kalala mwana moko boye azalaki na filme moko bazotourne nde azalaki kokende tournage wana tolalaki bien nayebisi nga lamusanga ntongo makasi nabongiselanga sacoche ya tournage
lamuki mpe tongo bobongiseli ye tya chemizo tya boyeboyeboye na tye nyonso sikoyo asukoli esili mbula likolo eyindi abi Charlisa noki mbula nalingi mbula ekangela ngai awa te mpe tolali na poko atikali koloba te naoka mutu pasi to naoka fièvre to eloko naoyoki eloko moko te nabongiseli esakoche natyeli ye biloko na ye nabineka si odejeuner alobi te na mbula boye kosimba te tyelanga biloko na nga na saki na koliela na limete esika tokozwa bisi atyele mpe biloko mbula ezomenanse abimi mpe namemeli esakoche na balabala eyi alaki mpe fille na ye mama na pokwa akei sikali mpe mwa mbula esali kobeta ederange me ebeti mpenza te vandi na biso journée mobimba journée yango malili contraire nga nde nazalaki maladi tension banda koderange ngai ei tokomba 16h komba 16h namoni baterre na ye ya théâtre de 12 aye mama oluka papa papa kendeki tournage boye oluka ye asuspendaki bino siko boye oluka mpo na nini ote mama ye moko abengi biso abitoya yoke me akei tournage kobenga ye ote tobengi ye numero na eleka te nga mpe nameki kobenga eleki te ngabi soki aotourne akanga telefone tozela ye bavandi miniti namoni so bamosusu baye tokomoke ba 17h kapiti lelo nde nini bozoyebele boye ye moko abengaki bango abengi bango te bango basi bayokisa yango nga nayoki te lelo boyebi no nyonso boye o te toza na réunion awa tozela papa wawakida papa kufe yo mpo oyebi te famille mpe oyebi te nde navandi bango mpe bavandi naloko attention banda oderange nga penyo na papa abengi bino ye moka ke tournage era koya yebani te mpe ayaka ya kolemba abenga bino réunion tozele kaka bavandi mwa molili ebandi koya noko baleki na nga baye bango bayebi déjà bango bayebi baye bino boye osala nini boza na feti lobi lelo boye awa feti ana ezalaki feti ana baleki na nga bazali na feti anniversaire ya mwana boye awa oyo toyozwa banzungu kozwa okota na ndako bozwa banzungu bavandi nakoti na bimiseli bango banzungu bozwa banzungu bokende kasi o te tokende ozobenga na biso tokende ok bayebisi déjà bato bazalaki wana tozali na bango na ndako balocataire bayebi ngai te na yo mona kaka fille moko azalaki pembeni na biso aleli te ya ye mama Charlie yaka nano yayebaki komaki deja koleka na batele abenga na balabala oyoka papa chef akufi abite chef akufi te mama apesa message bongo ote biso babengi biso na lingwala babi papa chef akufi te akendeki tournage ide yelinga mbamo abi jamais akoti na lubanga bibino bokomosaka nanga boye na sango sango nini olingi toya nango biso oza na sango moko te navandi siko motema nange ezobonga te bamweki aleki noka wana niti ya botangi namonaka groupe ya bato bakoti na kolela esalaki yo nde nini mpe mokolo yango papa eza facilité esali loka liboma te moto bosolo yo ne na tongo keye abeli te nini te kaboyi esalaki pasi makasi asaki crise ezalaki nini akufaki nini mpe ezalaki na place nini mpe na lien nini oyo papa chef akufaki balobi ke azalaki na ndenge Patrick aexplikaki ngai lera abandaki na scène abandi kojoue mbala moko abi nayoki motu pasi Patrick nde aexplikaki ngai alobi ayoki motu pasi motu pasi wana amengi koforce esimbi te nde akati afandi na kiti bapesi ekisi ya motu ameli amengi kozonga na scène esimbi te ayoki pasi
habité toke hôpital te bakati tournage bamemi ye wana bakomi na masere ya kingasani batali ye bayesi bango yoka na biso te toke hôpital ya monene nde babandi okende bakomi na pont Matete pare chauffeur nde moto amonaki ke papa aza sute bafelaki deja na nzela. C'était comment Patrick attention la charge on a likambo ya memi ya tournage retombé conscience nezaki ndenge nini Patrick abangaki makasi abangaki mpenza po akoma esika nazalaki ezalaki mwa pasi po aya mpe na matanga atindaki nano bato esike nakokoya tozongisika malobaki aya eza liwa eyebi te nde ayaki ekoexplike biso azwaki shok choc makasi le déranger il charge azui et à côté ya groupe na ye groupe Simba tu vois qu'il y avait déjà papa alongaka déjà groupe Simba non papa alongaki te azali na Simba bon côté ya bacomédien côté nani ya président Elombe elekaki comment ezalaki mpasi ezalaki mpasi makasi omona baacteur baactrice kolela oyo wapi ezalaki mpasi mpenza mpona groupe Simba ye moko Elombe azwaki shock azalaki kolela tout le temps ezalaki mpasi ozalaki kovanda komi nini so ozali na makala matanga ezali ezalaka wana baacteur bazoyaka azalaki koya ebele azalaki koya ezali na bango presque chaque jour na ndenge tokundaki apres kokunda mpe bayaki lisusu. Voilà, merci. Qui m'a Charlotte n'a été sur le papa chef. Déjà combien d'états bana papa Koufi 7 ans. 7 ans. Na 7 ans moi Charlotte vivre c'est dur hein. Papa eza pasi. Kozala yo moko na bana eza pasi. Malamu ozala mibale. Ata makoki eza te, ata papa aza na mbongo te. Mais présence eleki nyonso. Po ayebi na kotia discipline na bana na ye. Ayebi ke mwana oyo soki nasali boye akobanga na biso bamama ezalaka mwa pasi mais quand même nzambe asungi tikali na bana bakoli bien vi ya masha te ekende pendant 7 ans la difficulté ni mama Charlotte azokutana nango c'est quoi la difficulté ezangaka te natikalaki na bana baza na classe azotanga mwana suka atikalaki na 13 ans lelo aza na G3 difficulté ezalaki mpenza eza mwa makasi kofuta baklasse yebaki ezaka yo moko ntongo etani savant obandi na savant obandi na ti obandi na nyonso yo moko eza pasi soki bato mibale ezalaka bien surtout papa azalaka mpe monene na famille eza mpenza difficulté ezali me nzambe azosunga kaka bon macho eza na commerce mwa asaka te eloko moko te peut-être oyo eloko nini osepelaka mpe marche ata asepelaka mpenza asala toyebi te soki koteka tombola oteka tombola natokanisa oyeji mpe masamba pesaka ane moko boye bapesaki biso babalon ya batombola ka esungaki mpe makasi ona banda koteka sikoyo tozodébrouille kaka moke moke voilà okotala caméra na biso toyeba mama Charlotte eloko nini oyo eshokai na vie oyo lelo ate obosana malgré eleka choc nini mama Charlotte atika nango na vie choc monene eza nana bachoc naza na choc monene liwa ya papa mwasi oyo moto abeli eza ndenge mosusu na moto akufi briske esainga mpasi makasi mpasi wana esili nano te naye kozwa so choc fille na ngai ya 23 ans naye kokufa auti kosilisa na yesi une année après liwa ya papa wango naye kokufa esalainga bien te donc naa na choc wana ti lelo. merci na bato tu batalaka biso awa na émission na biso kati oyo mama Charlotte veuve
papa chef oh atika biso ça fait déjà 7 ans yango yo artiste monene na biso ya mboka courage toyo malgré émission to bezongisi un peu moi mécanicien moi bokanisi mingi vraiment dans toute na bino ya bave bozo ezo le kande ni lisanga na bino bave wana est-ce que luka problème na ba famille parce que ba bana misu ba sepelaka te na ba ndenge bosanga na ka bave misusu elingaka te ba so mona ko mama zo sala ba kiri wana pona nini intérêt na bino ni pe idée na bino izaka wana na lisanga ngo penza lisanga na biso eza mabe te eza pe na problème moko te bana bakoboya so bamoni yo mama obandi okende nzela mabe soki eza mokolo na biso ya réunion toza na réunion chaque mois chaque le 15 nakendanga réunion esili nazongi na ndako bana bakomona mabe kwai to réunion na biso eza mabe te epesaka biso mwa un plus na bamakambo oyo toza nango baréunion na biso wana nde esalaka ke boyeba biso bato ya poto bato ya mikili mosusu bayeba biso ndenge nayeba oyo tosolola na yo lere bilili okende bao bayebaki te mwasa va chef sa otali ye wana mwasa mama nalukaka yo zwa mwa 50 zwa mwa 100 réunion na biso ya mabe te yango mpe soki tokutani tosololaka makambo mabe te topesanaka baconseil nde nini ya kovanda na bana nde nini tokotambwisa vi na biso tokoya na mbeba te tozala bien te yango wana lelo bato balingaka yo mpe asepelaka na papa balingaka papa chef mingi misi nini koopesa mpe soza na posa basungo mwana likambo oza na posa osala mama charlotte aza na posa asala niti nini mpo nde koteya ata mwa 100 francs mwa 200 francs koloba ezaka nde nalobi oyo amoni wana mwasi ya papa chef nasepelaka na papa chef naza na moyen ya kosunga akosunga kasi ke tolela lisusu bosunga ngai bosunga za mpenza mwa pasi po ayebi ke veve azalaka na posa lisungi akosunga po ayebi ke soki nasungi veve nasungi orfele nzambe ya likolo akopambola ngai akosala mpe basalaka amen oyo nyonso basalaka esi bango merci nzambe apambola bango numéro ya telefone oyo bakoki kobenga yo mbala moko si ça dérange pas baya mama mpo mama Charlotte babenga ye soki mwa conseil mwa toli na bato mosusu parce que babi bino oza na expérience ya kozala ve parce que mosu akufeli mobali lelo azokoka stress te balingaka mpe baconseil mpa na bino ndenge nini ya kodirige basi oyo bakufela bamibali boyebi kopesa baconseil parce que bozwaka bamatia wana trop moto akoluka mpa benga opesa ye mwa conseil o te ya ye numéro eza nini numéro nanga eza plus 243 89 89 36 983 bandela plus 243 89 92 36 983 voilà merci tokomi déjà na suka ya émission na biso merci na mama Charlotte oyo lelo toyambaki yo mwa minute moke tosololaka mpe lokola batuka balingaka biso batalaka baémission na biso eza na mama Nathalie Fikipo oyo atalaki to tosalaka tele te na ndako oyo ntango tofandaki biso nyonso ensemble oyo esitaki tabi mwana moke anniversaire otaki koleka bi nakosala boni lokola bi te tokabola ta mwa moke na bamama mpo ezala bien yango akanisaki bino mwana loso mwa bido na mwa transport ya kobima biloko wana emimoti na ndako edo te na mokolo oyo okozala abi apesi na ye kaka mpo anniversaire nelekaki bokabola na ye parce que talaka ye boza bamama oyo alingaka bino oyo asepela mpe lisusu na bapapa parce que aza fan vraiment ya théâtre alingaka wana bengi Jonathan Dario aya na loso wana na huile ezala bien oyo mwa huile yango oyo mama Nathalie Fikipo ala mama Nathalie Fikipo FBT misala nde motema papa Paul Fikipo ye nde apesi mo eloko oyo wapi Yves azali pesanga enveloppe ya transport oyo pour esala bien et ça l'a vraiment kitoko. Merci na ya Gisèle Tati mama Versace, merci na papa Paul Fiki pour FBT misalale
merci na abonné tout oyo bolingaka Kevin Panda Lekechu bosepelaka na émission na biso kati oyo plus baveve tozali na André Zara moko na village Panda avenue Kigoma Mushi 95 village Panda place moko ya bien ya kolekisa yango yo mwa enveloppe ya FBT misalande abi oyo ofuta mwa transport pona komema biloko oyo tina ndako message ni koloba pona mama Nathalie Feki po abi affecté na bino ba vivre mois anniversaire na ye. En tout cas nazosanga na maloba mama Nathalie Feki po en tout cas Nzambe lola mona yo oyo oliesi borfelin osungi veve Nzambe lola pambola yo makasi amen. Na anniversaire na yo biso nde tokopesa yo me yo pesi biso Nzambe lola mona yo ya koloba ebele eza te. Merci beaucoup mama Nathalie Fekipo. Voilà, merci na maman Nathalie Fekipo. Merci na Pito Mavungu na Pesho Mbote Tipo Alimasi Willy Moucheni Tolomo si ya Moulex Aigle Noir batutu bolingaka Kevin Panda Lekechu osepelaka na biso bientôt là toza na Afrique d'ici bana tout ya Jobour tozo ekimo bimba ya Congo lizibe kozala kuna tokozala na kati ya Jobour. Merci na ba abonné tout ya Congo liziba pe endroit na village Panda mwana poto za na posa olia biloko ya bio ya awa na village Panda na avenue Kigoma 95 na sur Mushi wana kozala bien. Sabel et grand cameraman Arif Fwamba et designer oyo magaza motu pasi to chezate Jonathan Dario na sima caméra bientôt là toza na kati ya Afrique d'ici bana Afrique d'ici oza posa ba yoza na poso fulama biso tozo ya na kati Congo lizibezo ya wana sabino endroit kitoko boye na village Panda on a été sur bakisa nini ya bakisa ezali ya bakisa ezate merci na ba nyonso basunga kabiso bakanisa kabiso en tout cas moi totanga bakombo ezate mais Nzambe lola apambola bango amen et tout moi ni mbalasima bye. Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous